Mama première dame oza mama bana nyonso. Kotika Mélodie te atwala mboka bapaya. Ya kisi kute mona na kite. Ebongo ya kokunda ye. Famille ezate. Toza biso bana na bana. Eloko na sengi. Papa nanga mokonza mboka. Botika te Mélodie akunda mawa. Na sengi bino bolimbisi. Na sengi bino pardon. Bobunda. Mélodie akende. Akunda bana Kinshasa. Botika biso te awa. Na moni pasi. Na sengi tufi ya muninga na ngai. Na longoli tufi. Tokomi tina suka. To perde Mélodie. Eloko kaka na sengi. Mama première dame. Papa président. Ede biso. Ebeba Mélodie ezali. Na la morgue, na hôpital général, tozali awa kaka libanda. Papa, sunga biso, ebemba Mélodie ekende. Patrice nyonso, botika te, moninga na bino kundama. Ina loba, na poza na biso RDC. Poza Papa Tshisekedi, kotika Mélodie kundama wa te papa. Yoka mawa ya mwana na yo. Mélodie aza actrice ya mboka na yo. Papa Tshisekedi, kotika te Mélodie kundama awa lokola nyama. Toza mboka bana na bana ba famille ezate papa. Nasengi na bolimbisi. Nasengi no bolimbisi. Mema ebemba Mélodie na kini papa. Sala tu balela na Kinshasa papa na ngai. Ede Mélodie ata ndenge za kufi. Ya kise zangaki. Meto pese memonaire ndenge za kufi. Atikala la kata mboka oyo. Pardon papa. Merci. Donc message est commis déjà. Un pays à monde et tu es bité en fait. Et ça la mindengeni suivi. Et c'est pas si makasi. Plutôt mais quand vous information sur les panneaux et qui t'amité ma bateau va vous se déranger à chaque point. Bateau vous se poser la question de les va éviter. Dans le temps poser question la manière là puisque bateau va s'en la manière n'a pas. Donc vous avez mieux placé à vous faire comprendre la bateau qu'est-ce qui a été. Ça la moment là vous qui va suivre parole. Merci la parole. Merci la parole. Kalaga monina na kokoma kiloko ya famille. Mélodie nayebi kizo mutakufi makambo elobamba ebele oui. Ngande moto na vandaki na yedi depuis maladie jusqu'à la fin. Akufi pe maboko nanga. Mélodie ebandaki estomac passe. Après baye ko traiter yango isilaki nango. Une année après ne Yesu ko attaquer et comme il pali typhoïde ou infection auquel à l'hôpital bas examen bas perfusion à suivre totongi ndako donc moi une semaine ça marche pas santé zo kitaka santé zo chite kaka totongi ici sur l'hôpital bas pesi sous traitement totongi et marché te mon oiseau diminué depuis na monier a commis moi pas. C'est David Salsalter depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici c'est le Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers toujours notre chaîne en direct JK Télé News. Bomoni Aurélie Vangu, tant bomona Aurélie Vangu, mbalamoko bokanisa bomoni mbalamoko ke émission Baïbakinda Sango Ekoti présentée par Yemoko, la maman des garçons capables autrement dit la mbingazo de la presse congolaise. Pour la lelo Aurélie Vangu na lisolo ni.
biso moso tomoni sangwa mama oyo ekomeli bandeko na biso baartiste comédien na ngambu na bango ndenge moko na bango auti kobunga na kombo ya Naomi ngami na bengaka ye ba diamant artiste comédien na biso oyo banda mosala ya théâtre kala yeuta banda théâtre zaki na cassette aye na CD na monde ya YouTube amekaki moko kota na YouTube mais na mikolo au moins Jean auti kotika biso ensemble na Fabrice Mande ako accompagner tomoni bandeko bazali awa to ko interviewer quelques-uns toyeba akufi na nini bita liwa na eza nini et c'est parti Junior Mowabo tomoni awa na matanga ya Mélodie artiste comédienne na biso to ningaka mingi atiki biso parle-nous d'abord parce que yo oza moto ozaki proche ya Mélodie vous avez vraiment partagé un bon moment tourner parlez-nous d'abord et le nini vraiment ememi Mélodie na liwa. Bon, et l'autre Mélodie na liwa d'après ba information acquise sur place et pas petite sœur na Sophie. Bao baza banzonzi ninge akala ba ebi Sophie azape moko oyo Mélodie a intégré kana monde nzonzi. Alobi que Mélodie là-bas azaye malade kaka abelaki mais ngape muto apesa information aza journaliste ya Pelco. Mais na minute aza kuna na Pont Noir. Apenga information à 5h du matin pour journaliste moko pe ya YouTube akufi. Atindela nga na nu photo ya journaliste un président bi journaliste na bi na ebiete. Oh akufi bon ala yo tindela nga bi président nani Mélodie akuna Mélodie wapi? Oh Mélodie mo ya théâtre, yebi Mélodie mo ya théâtre. Tindela photo atindi bona oh mais au star pour Mélodie biso to ando be ka star banda le na groupe sans souci tina banzondi to ando be ka star ya ndo nga ka star abenga ki précisément na hernie abenga na 5h du matin pour Mélodie akufi na 1h Mélodie akufi na 1h du matin kuna na Pont Noir nde atinde nga photo bon le roi nga naza na wacha awa ka venir ya simawa bango baza awa ndo moni na tongo wana quand même na banda ozwa pas appel à leketu ekoti ya tanya mabedi et puis ya Ivipan ba yeboye na parler to sangani to ena bango awa donc c'est un peu ça mais masawana isinga la braza abelne maladie musu tezaka ba malaria na ba typhoïde mais sauf que mboka libanda ba traitement zaka moi bien té et puis famille balobi erreur musu ya sala kapo Mélodie bato ba ebe c'est une fille de caractère Mélodie azala qui soit abengio coopération abengio yo koyana diegote koyana en réalité so yena en réalité tout cas boko beba na yo moko mona ke na miso muto ana lobate mais mona ke regarder à sepelité azala qui c'était une fille réservée na moment moko akoma ene koyina na e bato théâtre bandalo bage bato théâtre basalinga mabe tellement trop vous comprenez nda koma qui réservé un peu le monde à théâtre donc c'est un peu ça voilà président Junior balando partout dans le monde comme dire na yo la c'est que vraiment Mélodie bien bato mingi pe ba mona ikala na ni ya théâtre moko minga biso ko expliquer sur moi parcours ne moké artistiquement Mélodie aza moko oyo a vraiment casse na groupe sans souci après groupe sans souci a côté na monde nzonzing nzonzing ezaki ya Gilles Bavon parce que production ya Gilles Bavon bando salama elle a bandal na elle a lemba elle a bandal c'était Mamisa bobi que Mamisa botana ya Gilles Bavon moi elle a lemba c'était Mélodie aza pe petite amie ya Gilles vous comprenez donc c'est un peu ça biso ce que tu as plus na elle ya lemba elle a lemba c'est-à-dire biso Prince Kinwani au maman bango Clara aza ce qu'on a Lubumbashi c'est aussi une actrice comédienne donc tu bando jouer na ba Mélodie na ba mère na bango vous comprenez ma mère ba Prince donc Prince abo abenganga noko donc baza mwana ya ba sœur na ngai vous comprenez donc pour ngana okende pas ba Prince tongo na ba Mélodie wala Mélodie pire mutu pe ya mère ba Prince vous comprenez donc c'est un peu ça donc akufi na na groupe te songolo pakala akufi na nzonzing pour ça là groupe na e akomoleka na chaîne ya Amen TV pas LMK aye kokota masane Mélodie bando tambola mère amine Mireille Kiese oyo jouer pas bobo Mireille moi jouais pas bobo mère amine yé Mélodie muta jouer c'est premier tableau Mireille a joué na ndako Koko Kayudi awa na Tumbumani to tourner nga zalaki lo na groupe a Mélodie abenga nga na banda pe sa répétition Montana Kalu na lemba watine nga vidéo ba okotsa Mélodie na mort Montana les metteur à scène vous comprenez donc c'est un peu ça voilà président Nalandio vraiment na bokebi toyebi kezalaka mingi soki artiste comédien akufi tout le monde a rendu ba publication et ça la accompagné na ba réunion urgente et puis tout le monde a mobilisation ya batu to ko tanga ba kombo tende to te ko mona mususu eleka kiawa tongo déjà batu batondaki ko mona to komi pas artiste une grande star
oyo azali ya YouTube te mais ya TV ya ba CD toyebo tokutika vide mingi eza ka biso ba presse na bino ba to raconter différence mo ba divergence wana eza pourquoi eza pas vraiment divergence mais sauf que théâtre kabwa na ba clan tozaka na clan ya Bandal toza na clan ya Kasavubu toza pe na clan ya Lemba zo comprendre et puis so ok côté ba chaîne to pe na clan ya Top Vision bazali ton clan pe ya Nana Takaza nde bala na sepelisa bazali donc le roi kabwana ba clan au moins que so se retrouver na clan mon côté nde ya koma ki réservé à se retrouver na clan mon côté yango mona bato clan mon côté baza au fourré au moulin à part na yoki na groupe oyo Gabriel asala famille libota nde ba oloba ke il faut ba luka ba sa ba réunion tout consort ozomona comprenez aussi que akufi na succès te na monde ya visibilité na monde qui star na monde qui vedette ce mutu akufi na succès te zaka moi pas si po mona obsèque na ezwa makambo loba biso merci presse en ligne biso nde mutu tozwaka parce que rôle ya journaliste eza ko susciter conflit na ko enterrer conflit biso nde presse en ligne nde topesaka makambo zo comprendre neti siko moi na tongo déjà biso toye awa ba leketu direct tanya sali direct batu ya piqué direct à leketu bazupi batete na ba chaîne nde actualité panzani donc c'est un peu ça. Voilà, toujours quand on a souci à koyeba ba organisation bien que na minute tozala na nous na précision té mais ceux qui artistes akufi na succès té biso stoye bien za na moi ba lanterne mais ceux qui kabwa na ba clan même pendant les days et le temps ba solo ba artiste tout monde na ba tenir son nom to ebi qui est dirigé par président Masumu et donc il faut mettre oxygène bango nyonso bazala quand même mobiliser parce qu'il s'agit d'un artiste Claire international alors les canards TVS engam na ndo pia répétition soit aussi lisi mira banda yo mona zubiso to yo lian taba tantôt mira yo mona na rep na bantaba na baninto vandi to li ensemble donc meilleur ami muto ebi mélodie bien eza mira qui est soit à côté Ok, président Junior na yoki bien dengo lobby mais yakoka moyeza ke oya kufi aza comédien o aza na succès ou pas mais aza comédien koka mo banda sango ekomela kibiso jusque là c'est comme si eza na moins négligence mukie na côté na bino parce que jusque là na nous présence ya ba comédien o baza lourd hein o ba peser ba poids lourd na nous ba commis sur le terrain qu'est-ce qui se passe et là il s'est passé manque paye aux ana corporation et loko lisusu ezaka ngwana Mélodie a se retrouvé ni na NTPC ni na Pakosiko ni na Tokanisa azana corporation ni na bomoko ni na affaire azana corporation mon côté azala qui mise à part yango moni même biso na monde de presse en ligne oko remarqué cameraman mo akufaka Jani pour un cancer à gorge cameraman wana Apelko famine bazali papa Jani azana poto donc au monde que Apelko tozoa responsabilité à matanga à 75%. C'est parce qu'il était le nôtre. Vous comprenez, il était le nôtre. Apelko to sala que cancer à gorge, il faut $5,000 qui d'Afrique du Sud. Famille mbongo ezate. Ngana kitisa ba journaliste to sala ba micro baladeur kuna Moïse Katumbi atala tindela biso $5,000 par l'entremise ya Ndeko Eliezer. Etika sango na matete to kunda Jani. Et maman Jani a aussi kufa to ba écoute il faut to sala pierre tombale ya Jani. Donc c'est un peu ça. Ok, président Junior Mowabo, tu es bien, tu expliquer. Dis-nous, regardez comme souvenir, et pas mélodie, artiste et comédienne, ou autre chose. Souvenir à ma casse, n'a pas mélodie, c'est une fille bien, c'est une fille pas comme les autres, c'est une fille oyo, azalaki, soit lobby oui nae oui, soit lobby non nae non. Et là on a retenu ma casse et pas mélodie yangoana. Elle côtoyait pas tout le monde. Donc yebi loko na ngwana donc charismatique à l'époque ba Irsil baza banani baza mais ba bengi mélodie star artiste et comédien au masiko nane ba bengi mélodie star à l'époque les loba odonda bana mituka mélodie ala na RAV4 ya couleur ezoleko grise mélodie ala na RAV4 oh ya répétition na groupe sans na RAV4 mélodie otambola to ya nzonzi la seule artiste et comédienne à l'époque tout le monde na mutuka RAV4 demi c'est mélodie. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ok, président Junior Mowabo, merci pour la disponibilité en temps. Voilà, mais là tu peux prendre. Toza a besoin de toyoka o atike mwana na mateta atike na livulu
na jeunesse na ye oyebaki bien. Oui. Atiki bana komi. Atiki mwana moko jusque là onga na yebi na mona zemi ya mwana na mwana asko na 5 ans. Nga na mona zemi ya mwana wana, mais comme c'est une fille na yebi te na jeunesse na ye peut-être kabotaka nini mais koyani na monde a pour surprendre même famille. Famille va se retrouver ba mona na TV au théâtre, mais depuis quand Mélodie commence à théâtre. Vous comprenez? Nga na yebi mwana moko o na oya na ndaku kuna na kapela na zemi tindenga boti. Voilà, donc à part wana na yoka mwana msute. Bon na yebi te se bakenda na mwana jusque là. Merci beaucoup président Junior. Oui, à tout ça toujours quand le cadre kaka ya reportage à matanga na biso ya comédien na biso au te kotika biso mupandi awa naza l'une de mes consoeurs Samigra Amba on a lingami ko benga mambili yake je dis bonjour. Bonjour Elivango, la mbingasor de la presse. Samigra Amba toye bibiso surtout toza matanga ya actrice na biso Mélodie. Yebisa biso sangwana ekutaki wapi pe ozoki ngona moyeni. Vraiment nakoloba sango ya actrice na biso Mélodie ba diamant tant de sango liwa isala déjà passé. Écoutez, ninga feki na ki osala émission na moni mba moko cameraman nga benga bisinga bi maramba émission to anilango matanga comédienne moko akufi na comédienne moko akufi na o Mélodie na kamwe kabi Mélodie akufi parce que ezaki vraiment moins temps azala sous plus na scène te nga kuna mitu na Mélodie nzoko akenda aza point noir de na sango ya liwa en tout cas esali vraiment pasi ya makasi. En tout cas esali pasi ya makasi komona comédien na biso comédienne plutôt na biso to ninga neti nga pena za ki fan na ye penda makasi na ndo se pendinga ndo jouer siko komona négligence à matanga ya comédien na mnene bien qui a kufi na succès te mais quand même aza parmi les icônes de théâtre ndenge façon ndenge lelo sangango zezalela c'est comme si ça moins un peu de négligence pour na Samigra Amba ko lo bango. Bon, ngana kokoloba kake koloba négligence c'est trop dire. Sango REAK au monde pe corps eza ate corps eza nanu na point noir eza sur place te. Bande comme susu bazo yaka ba comédien tozaki na papa Maswaku awa azalaki awa ba comédien msusu pe ba lobby ke bana ba tournage tout consort mais ba négliger te po sango yeka lelo journée za mulai espérons que ba roya. Voilà. Ok, merci. Plutôt Samigra Amba, lobby, espérons que Bakoya. Ensemble, toujours avec Fabrice Mande qui est derrière la caméra. Toujours continuer, toujours reportage. Nabiso, merci. Médecine, filmer, est-ce que respect va mort, ça va sauter? Et pas couvert. Quand même, on va quand même a fait mal, maman, maman, ça me tient. A fait du mal, maman, elle est et le gars à cachot. Peut-être des années Brazzaville, c'est Brazzaville, c'est Zamboga Moussou. Aza congolaise. La film Aza congolaise. Oui. Oh, Aza Kamad Bezane Kuna. Aza congolaise. Pour y ba Congolais Moussou ba ba starter. Mbum da sa bon pibi yango. Frère ba ke o ayebiye. O na mutem mabe. Ngaza tana lam kona beton batamo filma ngo na boule ya royeba te ke ba konta na ba chaîne te mais ba ndeko na biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba tiango na ba chaîne ba mona ba kasi butemo mabete biso biso to kufati to tika kutu mutaka sa kala son taka ya mamulu pe ba mawe bu on mutalinga mote simoki mutemo monango na ça se fait des types babo c'est comme amsute ba kanda c'est ça ba biloko bo mona ko zongela ka batu pour fier on a ça si qu'on a tibila mais la mog dans la fierté tant yo sko sali bongo ozini ozo le côté yo on ça peut ça réputation mutu alale ki to bona tele le kongo si bande koma ki yaya moi ça peut na beto limi ça va bossa vile bo tata ba bien dit et quoi bossa na ngola tete ba tuneni ni yo ozo vivre na mbongo na yo ozo vivre na ndako na yo mo sko lingi gouvernement et ba no suna te dans le sens que ni traitement malonga ça tenga voyager ba mboko ebele traitement penda ndenga ta normal ezarate pour malaria ou ebomaka fièvre pe bomaka nango donc boisa penda kotona penda bosunga biso mo ba médecin na biso awa bakatsaka kuna pona ngola pe eza makambo angolo ko beta mususu likwanza mo muke ba komiso likwande fungwami na ko ba pour un traitement bongo ba ni na bongo za bien te. Donc voilà, maman, si tu as des gens de connexion à Koufi, message nous beaucoup lancé parce que tout le monde moi séparation d'esprit, bah te belé bazam mobilisé te. Ma belle,
bazela te so ezali ça akufi ne baye ba 4 ba 5 ba vandi ba sa kermesse ou akufa mutu pas le car na étape na bango qui sont ma bene da akufa yebiso angote donc il faut kaka bo yete ke bozela kaka teke to le la ka pa mama Olive pour biloko mona eza besoin mama Olive otinda enveloppe ma denise ne ki otinda enveloppe moi bon sopa ne bela bato intérêt so bo ya bato pona ba bolingo te to comme bato intérêt profit mo eza mama Olive pe ko sunga no suste kana tu na ya asunga ne suste sota me mande na ndako apia mama apesa famille ne ba pondo ne yaka bapesa famille ne siko zwango tota bango siko ba intérêt na bango so eza nini ta o mona bango kanga lo na biso mo fiko mo ba ya mo fiko ba ya intérêt siko bo le muninga te so pe mle ba okufa sotunga ko ma ko na mela mibale mela melo kazi mais ba bibiso to lobaka bongo mais to ça peut parmi bato to kendaka ko assister bande ko to ma ngama finga biso kaka biso ne bakizengi na bango te bazoba na bango babenga ngambwa ya makizengi te biso ne siko to vandi boye to longo bandako na biso banda tongo to siko ko vanda na tiki mwana nga ano malade na ye pona bolingo ya ndeko siko poni bolinga bosaka bakibombanda boyete poni poni bino bolia na ye bo meta ba bia wango boyete poni ti mamisa ayete poni aza mamisa ana bwaza ana kisasati donc makaba bombande za pe na kati bo mboka angola ti mboka Merci Mamolou ba tourner monsieur na souka na peut dernier message ni bako retenir par rapport à passage na yo ay mona yata yate et puis ndingo zo lia yo fingo makasi je m'en fous na lem non la bon nga mini nga ba talo zo lia bon destin ba mo nga back na nya ka message ni yo lancer dernier message na donc to sungana to linga ba oyo ala na biso to lingete ka nda kufi bon pona lele donc atiki mwana to na posa corps et ya sasa na boya na bwana siko pa mboka na kuna zeza kaka soki ka mtakufi lelo donc le bakunzi amisa te na batisa comédien peut-être so bien comme thème là à partir poto bike groupe za famille pesa et ça biso bien ba aide na bino et sunga biso belle vie merci pour kate ozokota déjà na boss bana bon président Masumu message au lancer boye mukola mukonji ya nini a NTPC so ya nini boye mo ayete pour ni fait c'est intérêt na personne ni j'aime da colline bon ba vivre comme la perte de mémoire. Merci Mamolou ba vraiment donc comme la personne souka vraiment moi na lemba ya tongo alingami ko bengo moi na lemba ya tongo to monyo ala matanga ya comédien na biso Mélodie ou tutika biso okoyebisa biso sango wana ezwaki yo wapi pendenge ni nazaki na ndaku namoni na ba publication ndenge bandeko tu bamoni et puis c'est par là j'ai vite compris que ya biso ndeko aza esute voilà na tongo ba 8h 9h. OK, merci Jimmy. Okoyebisa biso ba souvenir nini ozo garder ya Mélodie na théâtre ba souvenir so na bandi yango siko to lala wati eze belé komona mibale misato ba film o asala o na yebi ye ba pas du tout ma azaki munanga oui munanga nzonzinga liboso na joie na vue production ya Gilles Bavon na lemba à l'époque ouais Mélodie badiama mutunangai non ça date de longtemps on avait sauté badiama mutunangai vraiment donc azaki vraiment mutunangai bon ya koyeba maladie ya kufi je suis pas un docteur pour na yeba diagnostic mais quand même tant que vous le bazam mutuno ko yeba akufi lelo famille na ekozala mieux placé koloba maladie yango ememie na liwa nga na oyeba te biso tout ozawa donc na oyeba te maladie ebomi. OK, merci beaucoup. Merci. Mwana lemba badiama artiste comédienne oyo pe olobi nzonzi no liboso osala na donc eza tout grand souvenir avant tout na misusu lelo aza lisusu te d'habitude to mona rande to yaki bo fallait bo envahir déjà place mais to moni absence ba te belé to ebité sangwe na retard non na ebike na lobi ebele bandeko ebele va boya to lobaki likambo yango kozala ya bato ebele na place ya matanga déjà matanga babengisa mutu te fait to sab invitation to kumbi to kaboleli bato na oyebaki na bengisi 52 personnes ata ba oya santé mais ndambo baye ba une invitation nga na bengisi ndeti matanga qu'est-ce que vous attendez par là
tobelela bato lolaka nanyo yaka. Non, parce que mon amour ba programme nae. Baye o ba représenter bandeko baete. Donc c'est ça. Baye ba représenter bandeko baete, baye baza mukie mais baye batikali baza ebele. Wana itali ba oyo batikali ebele. Bangoni ba oye ba programme ba plan du temps oyo baza nango par rapport à makambo eza awa na ndenge biso pe tozali. C'est déjà la famille ndenge botournera place moko quand même biso tozo continuer ko ba condoléances na bino famille artistique et puis na famille na biologique, mais vous avez quand même un message à lancer pour na bande komisusu to lobité ke obenga, mais quand même attends moi message d'unité, message d'amour pour bato mususu déjà toyoki ali moi na scène à salabo. Est-ce que existence et artiste ezali pour à tourner déjà to pour atika Tobandi na question à souka po na répondre au bandaki. Hein? Bon, kokima sur scène, to kozala te, kozala succès, to ezate, liwa déjà tango ezwara mutu, ezaka mawa. Hein? Ezaka mawa. Tozala bayiba kufa ebele, o bazala pe na succès te. Ozomona. Mais oye matanga na ye omoni bayibaye, bayi kolanda mutu na bango akufi. Babeti masolo te a succès azaki nango. Mais balandi ya bango mutu akufi. Ozomona. Donc pour moi, je pense que succès ou bien succès, mutusoka kufi soki boye banaki naye, tu es obligé ya okabula mawa na famille naye parce que yeba kié. Ozomona déjà wana to longo nango. Ko lobela bay o ba olanda biso to lele longo na bay bazolela. Hein bible mutelobit. Ngata. Donc o aza musika ko lela na biso to lela awa o paza pembeni a pusa na pene na biso to lela biso mélodie. Oyo aki atiki famille atiki biso ba collègue atiki famille libota na ye nyoso balandaka ye ba soutenaka ye ba bandaka ko soutenir ye comme ba fan. Donc biso tout tozolele longo désordre te to respecter mémoire na ye parce que o akufi azaki to benga icône parce que mélodie asali na cassette asali na cassette abundi aye na CD et puis les lois azate donc paix à son âme. Voilà atiki bana boni oh ngana ebi mwana moko. Voilà. Merci beaucoup Mwana Lemba. Salut les abonnés de Juka Télé News. Bienvenue dans notre émission Bayiba Kinda Sango. Bayiba Kinda Sango présenté toujours et pas na Yemoko Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazor de la presse congolaise. Na émission na biso Bayiba Kinda Sango pour na lelo na Mbelibino. Diego le mignon garçon de la presse. Ma copine chérie, ma consoeur que j'aime beaucoup, au nom de Winnie de la presse. Ensemble, nous avons un sujet. Oh, est-ce que moi si abanda ko aborder mobile na sujet bowling ou soit moi si abanda ko draguer mobile. En fait, na bango elongo toko lobela sujet wana vraiment na mozindo. Avant la pesa ba invité na nga maloba, na pesa mbote na Yemoko Juka de la presse, la maman des anges adorables, sans oublier notre papa Joseph Magloire avant de commis na Kati allemande. Sans oublier encore Gauthier Swadilema, mon bala mande fois Pembe, Fabrice Manda Fongo Linga Plateau, à côté de nous Diego le mignon garçon de la presse que j'ai dit bonjour. Bonjour Aurélie Vangou. Moi si akimisa couleur à choco na poso ya ba fille, moi si o garda poso na e. Merci na ba internet nyonso perception confiance ça toujours du bosso na bango sans autorisation parce que ba matière ezali sujet vraiment on informer en to la sujet na ça que sujet vraiment na s'exprimer parce qu'il y a de certaines filles bazo vivre na ba erreur, certaines filles bazo vivre na hypocrisie. Pourquoi? Parce que à l'ini garçon moko boye matière ezali ningisa pour comprendre ba comprendre pour sujet oyo ba bien dia ba fille ba fana ba kitisa ba popcorn bo fanda bolanda biso na mupandi awa ma copine chérie Winnie de la presse que j'ai dit bonjour. Bonjour la maman des garçons capables. Bonjour Kande Bomo na yeyo mutuna bino moko ya bino lelo azawa to lobela ngo kaka. Mais avant tout de commencer bo s'abonner pour que bo rater eloko moko à la prochaine de nos vidéos. Voilà. OK, merci beaucoup Diego le mignon garçon. Bino mo na Diego le mignon garçon a bandi maman le solo tant on a présenté Diego le mignon garçon moi aussi ko banda ko draguer mobile pour na mabe to malamu. Et si quand on a mon ma vie morotin, tu vois David, il faut tu es chrétien, il faut to landa makambo Bible et le bela biso Bible o etinda tout ça là. Na tangi Bible
Ancien Testament na Nouveau Testament na moni sika moko te bapekisi mwasi kolinga mobali te. Tu vois, tolingana, to se multiplier, mais méthode ya kolingana baloba te. À ta place moto lobi ke mobali faut linga mwasi bote non. Mais dit que nzambe sala biso liboso yango biso ke naka envers mwasi. Mais ce que mwasi moko boye nga zati na chemise boye na sala nga mission boye, fi mwazo lekana c'est pile na ngai. Ko abodenga mbote to ko abodenga siji moko boye ko poussa nga na to solo là, na mona là où il y a les problèmes ezate. Tu vois, yango moni ba fie belé ba perdre mi bala ba vie na bon likola biloko wana. Tu vois? Et tout comme monter que non, ni à mon film ou là, à bêtir un petit m'a directement approcher non, il faut avoir courage. Il y a certains garçons qui ont courage voilà. Courage te voilà. Courage on a aborder film ou là, tout mimi ba faciliter bon les réseaux sociaux, ba Facebook, ba Instagram de remonter ngami basi. Tu vois que boya moni c'est un qui me terminer boya, à ces pays singa na aborder ils ont difficile pas gamme sous, tu vois. Mais que na sujet na tout le blague moi si pour aborder mon bali, on encourage avec fille basala. Pourquoi? Je m'explique. Explique-toi vraiment, expliquez vraiment. Et ça, sujet vraiment, sujet vraiment séduisant. Mobali d'abord, et le ça mobali, il faut mobali ça non présentable de 1. Et on te kena façon qui non ko orgueil non. Ndi singa la tina chemise propre boy, to e awa na yolo a. Na vandi là où il y a des filles non. Quand na vandi na bo fille mo boy, ni avandi ndi lo babo asepi ni na lo bala, asepi nanga. Ko bien on a dit excusez ko non na sepi non ba monter parce que il y a plein de garçons à la gauche droite inde na ba chobu parce que ils sont bali musu to sala ba chobu. Aurélie la TikTok quoi. Non ko chemise ba façon bon pour na kota. Je peux avoir ton numéro de comme ça. Qui na sala émission de film bon na poto pepe na braza na bumocha sepi ni singi na loba pas comme la ngai qui non parce que na moni légère. Non, wana ba kitira netika na RDC. Te wa photo faut qu'on se le dise. Ba fia bon ba tika na Congo. Ba faut pas quand quoi. Faible en esprit, ba complexé. Tu vraiment la question aborder mobile mbala zo na légèreté moro boye ano saka na non. Ko saka mobile so nga saka na moi c'est en état d'esprit moi. Ya mobile. Tu vois, roli nga pe mingi européen bambon. Mais na saka na. Ko linga no pe ngati pour exemple bambon ti mais na saka na. Wana ça pande bo kumbila mam na bino. Tu vois, il y a des personnes qui va bonga pe ba ga ba bonga na ba Congo. Moi si ndi na basila basi c'est pas que non pour de moi c'est aborder on na sakana non on est tika ka pas complexé. OK, le Diego le mignon garçon de la presse na ozongela yo na yesi ko mupandi awa ya wini de la presse si je na biso ya lelo ndenge Diego le mignon garçon lobi pona wini olobela monde. Bon relivango premièrement on regretté ce qui Diego le mignon garçon ko ça la pour yango. On regretté non makasi pourquoi parce que toi na Congo toi na culture na biso et puis liko nango toi babantu donc jamais trop que ozo culture moko européenne moko boye to komisango na Congo ezala te po biso non de toza boye to ebiango bien ba garçon soki obandie ba avance moko boye bazana minene moko boye et puis opando sango voilà liko nango mais ako opando sango puis réputation no ebe ba ya makasi même ata garçon moko zaki na besoin linga yo et puis on a kutalinga mibale mwende sona de son appel bien léger moi linga kutu mibal parce que na ba poto wana ke bazana ba culture na bango tout est permis ta coupe na poto mona papa na mwana ba osukola na piscine moko balongo pe na bilamba donc mais biso aso muta moko boy asali yango donc essaye le moko boy ba famille penda ba ko vandela yango donc na ça no contre yango makasi. Il y a des aspects mususu mama kiti y a rien à voir et ça de l'euro moroté neti mama bolingo ya kiti yo ça nini pe vraiment mama na ngala bolingo kiti yo ça nini a to so beta makambo deux personnes ba kiti to kota même façon s'habiller façon rekombela mama bolingo place moroté na mona kiti moroté qui balakisa ke na culture na biso to lingaka boy non bolingo ni ça kandere moko mobali so abetaka moi sini na ku eza mama culture te eza mama façon d'être moto tu vois le bagage mobali eza pour ça ba c'est belé za wana ko mama ba culture mais bolingo ona ozana moi si moko eza mama culture te mama côté wana ndinga na cuisine na nyinga ko to continuer place à côté wana ya culture wana c'est un peu ça. OK, mais Diego le mignon garçon de la presse mine pe mi bali pe monsieur ne pe msubo comme si pe ba fimi ba complexé parce que moi ça ko ya pa na yo alingi yo a exprimer o eza kati na ye eza mi bali mususu moi ça cause à la linga kayo boy mais amona aki na anglais o pour yo comprendre yo peut-être que ça na onoko vraiment te o comprendre kate o leki na elle o comprendre kate ya ça akboti courage bo lingala na ye parce que mbino ka mi bali o moi ça bota courage a lingi ale bino mo ka mi bali ba revenir mambosa la ramona petana ko fo petit de ko nga moye mo akrakakanga ye mo ko ndenga za na linganga na calculer ka écouter na ba vie ba dire bon quelque part côté on a peut ça venir raison ton ndenge te ba mbala bongo batika la souté na mokila lelo tu vas voir
ndenge bamoni mobali bo mais nzoka ale su mobali te on comprend na lobeli ane mobali bo mais asala ne ba système parce que double sim moni noko nefu bo moi si asali ba avance moi ça sali ba avance après o ma on penser sango non pourquoi na bi bon on a peut-être exemple tout à l'heure pour na ngani si bo ni sina vandi boy moi si mo boy abike non ngako étonné ngako fort non c'est pas ngako fort abike fio courageux azion wa encourager tu vois pourquoi parce que comment on était mi boy fimo ba bengi nga maman do isa maka momo boy pour ka o so na ndé na timba boy na ba ke fio na personne linga tu vois tant nepi maman fungwa mais maman na fungwa sous so ça pèse ngane bino ba itoro boy na maman benga nzila tu peux avoir ton niveau, tu peux avoir ton numéro parce qu'un peu sur le lot moi chroniqueur baye babiso et te que na ndumba no baye babiso comme biso kena na be tu vois directement na idée na déjà que na fios pour ça et lo mob ce qu'on ngande ce qu'on na gérer ngosiko et te que na mitika na komela ke te mo komela nga bodne ngamo na gérer na boto li makambo ngamo na siongo ngamo ce qu'on a bien ngamo ce qu'on a bien nga dirigeant ke ba noko ba panza ba si sango so mo sa osale ba avance na beta parce qu'il y a des noko pe ba bimina mo sa ki panza sango na bimina on va filmer liko na filmer tu vois ba masala makambwana eza mingi basa batemba alinga mo séance commence na sala iboye tu vois ça ngako ngambala ba jara yote ba biso ba noko fio to na veni mo bi linga ba jara mbali wanga te ok point c'est que tant on nga sango na dire le mignon tant on sango na dire le mignon na leka na ba internet ko mo palpiter nga tu vois ko mo zoao ozuli mignon pa mo ko melanga bona boy so mutabongo siko wande fo salinko va parce que na vie faux parce que il y a un conseil on peut ça ba fit tout na mokilo balanda biso parce que na bi que monsieur balanda biso partout dans le monde moi s'il faut pas négliger mon bal même si on dénigrer mon bal c'est tout ça ce qui a salo ba avant so c'est pas na été luka ma raison mususu ke yo lo bana po atika ko déranger mais que on nga ko linga mobali le niveau na yote tu vas bilo bongo yo moni ba se bele ba sambo ko bilo bongo mobali za ba bongo na ye asaka tout à pouvoir bimana yo po azongisa makamba kala wana to mona ba histoire bele ba histoire bele na ba li ba musique na football ba bimana ba fini ba kanda ya ba bo avance na bango tu vois na kanda ya ba tamba kola fimo ba lo bani na ndinga mabe tant que mbongo na ya bengisi neti bo tant so achele mlo bo bimina e asali ba vidéo asambusi na internet pouvez battre que loko wana ke moi ça ko treke mobilité wana na zape na quasiment tort na pesi bino tort pe bato ba lo ba ke moi ça ko treke mobilité parce que eza motema tu vois ça motema ni to revanda peut-être na sepele fier na sepele fier sepele na ngai tu vois ku fela ka wini na motema oko na no pour rien tu vois Luka méthode du mot bongana kota Luka méthode du mot bongana kota et pour ça pesa méthode te tu vois ndumba OK na ça mtima aleli nenga c'est un peu ça oui ni de la presse ba contredire yo babi culture tel on la culture makambo lo ba mususu ngoma ça ko dri mobilité ba congolais tout les occupés te oui de la presse on ko to se ko quoi. Premièrement je salue nos mamans ba maman na biso en général na pesi bino mbote ska bozali. Est-ce que bi pona ni ba maman na biso akala ba garda pe ba balaka va ndenge nini biso to ebité biso ba maman na biso ba balaka na ba âge moko mona 15 à 16 à 17 ans pona nini ba gardaka ba bandi na bango na dignité na bango maman biso akaba bando tsa ba maquillage te planti ba kotia te momo na mobali moko pe no mona pe chef kuti nie moko boye pe azana mbongo mais aolanda ka mama wana mais mama na pe azana eloko te mais osa ba charisme même si ba lingani mais biso siko qui va jeune fille à lelo trop pressé mobali na sepela peut-être na Diego mais azana mbongo te na banda na ko pese ba cadeau ba nini et tout comme ça pourtant on a kolinga o ko ça ma facilement et belé pe ba jeune fille bazo dinda na balibulu kaka pona bongo kolinga ka mibali bango moko et puis lelo lobili ko nango c'est que tu es capable obimisa mbongo na afin que obala ye o pese mbongo ayo bala yo wana siko seni omibalit mais wana omibali carrément oza pena na fête wini yo ko aider mobali na yo te tant que mobali linga balobo oza na mbongo mobali o linga kaza na mbongo te yo ko sala ngote ko aider mobali na bala yo te na osa ngote mo linga na motema na osala ngote to nanga pona nini omoni mariage coutumier ba parents na ngai il faut balia mbongo oyo ewuti na famille mususu et non ke mbongo ewuti epa na ngai lisusu mwana na bango likona ngo susu na ya na osala ngote na kosala yango te jamais to se limiter peut-être que oh oui ni d'autres au sala makamno au sala oh peut-être l'on a contribuer na ebi kem sumbonga ba fille de fleurs au moins ba robe wana na ebi ke na osomba mais o etanga mi tant que coutumier ba d'autres
jamais soki te na mokolo na osala ngo te. En tout cas, Winnie, balandi na biso ya Jika Télé News, plateau lelo eza ya koyinda. Koto Diego Loba azo encourager, koto Winnie lobi akosala te. Ata mobali oza na mbongo te, mema ta pusu ya robala. Tiko le minyo garçon zongi so na ngambu na. Winnie alobi ya ta mbongo ede mobali te. Ba ma ya biso akala, ba banza ko garder dignité na bango, likolo na pa biso bala bango ka bongo, banda ko kocha maquillage te comme bino lelo bokomi ka basi fo balinga bino eto. Eloko bafie belé bazo vivre na ba ignorance yango wana. Kozwa ba exemple ba maman ya bino te parce que lelo toza en 2022. Maman ya bino bazaki na ba 80 quelques ba 70 quelques. Ezamba moyi comme lelo te. Lelo zaki na Android te. Eza maman na akota WhatsApp, akota Instagram. Non, comme maman ka mo kala te mo lelo te. Yango bolingo be faut se transformer. Nga koza na $800, chez bino ba $5000. Tu vois, la bête il y a des dépenses c'est belé. Peut-être faut na ngeza tamso $300. On a pris ces exemples. Si on a bien $300 on a ba dépenses c'est nganga et c'est nganga peut-être 2800. Parce que na 1200 na 800 na tika nango so ba c'est nganga 200 na peki ça mbongo na bala eza mabe. Ya mabete. Wana yeke na bali obali na yombe pesa mbongo na bala. Non, parce que na pesi nga poto zo bala. Poto bala la. Parce que tant na balo wana ba dépense ba papa bino bando ya ba leki no bando ya ndango ndo pesa mbongo. C'est pas que tout le temps so na balio ndeko na pa bofu na biso na pesa yombe to pesa mbongo. Non. Biso zo ba cadeau ta di banda. Ba fe ba idara biso wana. Tout le monde a bon ba léger. Non, à ce pays qui a une émission peut-être à ce pays dans la thématique, à ce pays où idée. Il y a que non, ça faible parce qu'il y a idée non. Moi c'est aider mon balisa faiblesse pour ni plus topesa mbo na ligne otem soute ke na zuna kabilo tam so $50 $40 $30 mais tu so bolingo te abete na so bolingo te siko na yuma na yuma te fait pas ba yuma ba ligne ngasi muto siko ligne nga oto pasha ba bobo ma ona komisa kao ona longolo so na famille ona longolo so na veni o ba camarade ba respecter parce que un Diego moko boye azarana yo tonton moko bien. Au moins, on a besoin de respect dans ce bac. Si vous pouvez $100, moro boy $200, peut-être ça comme dans quoi libala, nous avons pas moula biso, on nous engoute plus que. Kolekata msuwa. Elo ba fiba bossa na yangwana. Bo tala lelo la pesa qui peut descendre nga. Oh to vivre na ko. Comme non, on a bakisa mbonga daskuta nkona nga kokati. Au moins. Mais on a repesa tout au long ya vie na biso avant nzamba longola biso na mokili. Vie conjugale na biso éviter. Peut-être nazaki na salaire moi $200 mais to bala ni boy papa baba moi c'est pesara to bola le penza nzama pambola rapé po bozu pena ozu moi aux charge mo boy o okorisi ba maloba nae na bali nzama pesa musala moi $600 non liambongo wana au moins elo ba fi ba zanga ba complexe na ignorance tu vois elo qu'on a vraiment na rotibi na c'était moi c'est pour aider mon bali et ça problème mon retour tike donc alobi apesi makamuke o coutumier mabeke soki yo nzumbongo no nyoso pesi mobali non pesa papa biso mbongo te wala nde na condamné ba gigolo bongo mais que non moyo kenanga boue na zuma salaire na ngana bomba boue na zuma nazangi moi $50 to moi $100 ah chérie après moi ça parce que na bataki pesa ngana peut-être pour na bala non après moi ça na aider tout c'est makambo parce que umelipe après na ozongi c'est un peu ça. Ok, Diego le mignon garçon, qui Winnie, Diego a contredit yo. La mère des garçons, est-ce que ebi ba fille belé ou bazaka na poto? Balinga susu te ko bala ba congolais. Ni pe na nini? Bana poto ebele ba sala makambo na mingi omona ke fille moko bazane na poto asepela peut-être na Diego. Abengise na poto mais akeko na sai nini? Abalukeli. Omona. Abalukeli. Omona balu vi ke le bien ça se fait na des exemples vu que makambo wana esale maka ezo sale ma pe na ebité soki pe liboli kolo ba no sale mais na ndimi sute. On a qu'une gratitude ya ba congolais. Majorité na ebité majorité vraiment ezala kaka bongo ba pesa ka bango mu Congo. O aider mobali ebele batangisa atangisi mobali afuteli ndako momona pena boye ozana mobali boye lobi akesa la coutumier ya mwasi mususu même mususu na mbongo yo moko pesi dozo mona yango ngai vraiment naza boye na kotikala jamais kozala pour yango parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa femme et son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non que c'est la femme qui va quitter et puis non Bible ezala qui clair mobali kaka nde alingaka mwasi to ebite soki to lingi to balusa ngo koma soki ndenge nini wana mobali na mbongo na bino mariage ndeza problème tant lobi dake européen mbongo ba fille d'honneur wana iza dake ko idée ma cameraman a silenga Winnie ko
koyede mobali oyo moko yebike azokumba pusu peut-être po aya ko honorer yo. C'est deux choses différentes na mutu moko boye avandaka na ye asala eloko te ayebi même atate introduction moko boye. Ok, merci beaucoup cameraman à Sénébiso. Et c'est un tas bien si tu courir cameraman à Sénébiso défaut. Charge comme aussi là nanti qui est nous malobate parce que caméra n'a déjà déclaré émission au bout c'est la volume de nango volume de nango zoya ba to comme na suka émission na biso pona lelo bolanda émission au vol de nango et koya prochainement. Merci beaucoup, portez-vous bien. Timboti na maman Boyo, pourquoi pas maman Nelly Kawana na Allemagne na Suisse, numéro na 082 16 88 681. Bon waza pour ça contacter ngai po tomika ko analyser banaliser boye ça là vraiment bien. Merci. Merci beaucoup Diego Lumino garçon. Winnie de la presse. Na pesi mbote na ba fanatique na nyonso, ba nyonso balingaka ngai, mbote na bambre tu ya ba appel ya appel ko na pesi mbote na famille ke Kambezi na pesi mbote na base na nga base solide Judith Munded na pesi mbote siko zali die Lutumba na pesi mbote siko zali mwana poto ya Tongo na pesi bino vraiment bambote sika bozali Serge Anissa depuis Maroc na pesi mbote siko zali le papa des garçons hein? Vraiment je te salue, vraiment je te salue, je vous aime trop bien, portez-vous bien. Ok, merci beaucoup na pesi salut na saluer pe ma copine chérie Meliana Mazwika M Cube ndeka les alaka. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, to komi na suka ya descente de celle qui bino na ndenge comédien na biso ou te kotika biso na kombo ya nao ben pido Mélodie ba diamant bino moko boyoki bandeko ndenge ba interviewer quelques-uns auto kuti wana ndenge ba pesi ba vie na bango mais eloko ya kokama pe ya mawa ezali jusque là non to moni pena ba comédien o baza lourd ba comédien ndeko na bango akufi bien que akufi en plein succès mais quand même aza moko kati na bango eza pasi eza mawa nanga ba comédien to mona ka mingi so comédien ya kufi to mona déjà héros déjà place matin que ezali déjà bato belé déjà dans na donné déjà na bato mais ya comédien na biso na mélodie wa kuto kufa atiki biso jusque là caméra na ngai ata témoin jusque là tala bato c'est comme si moi moko bébé nouveau né ya kufi toyeba te pourquoi cette négligence nanga ba comédien toyebi te po azaki na moi succès te malgré bien que kozala succès ou pas mais liko nango aza ati akufi azala kaka artiste comédienne mais eza pas si pe mawa liko nanga kufi na mboka musika bino mo boyoki ndenge makambo ezokende ndenge bandeko na biso auto kuti awa ba interviewer peut-être auto interviewer ba réalité ba pesi biso sur la personne qui était Mélodie Badiamant. Et voilà, tout comme nous avons profité, nous avons samboté mingi na balingaka Aurélie Vangu, nous avons bandi na Yemoko, jusqu'à de la presse, la maman des gens adorables, Judith Kalanga. Pourquoi pas attendre notre papa Joseph Magloire, tout comme il a 4 futur député, sans oublier papa ya bane belé Delvis El Sacero balobi yende makambo hein talaka Delvis El Sacero Aurélie Vangu a causé la kaka natali mpanzi na moni Gauthier soit dilemme bala mandefa pembe pourquoi pas toi la personne qui est derrière la caméra Fabrice Mande balobi Fabrice Mande dans le bassounine Fabrice Mande azo pesa position jusqu'à la position Fabrice Mande tozoyeba te bino ne surtout ba étoile union sur maman Judith Kalanga bambote belé bisika bozali Clarisse Vangu de London City ma tante chérie bambote belé bisika ozali sans oublier babi mbongo bo faire comme maman abota Aurélie Vangu papi Vangu mon papa mon père biologique bambote belé bisika bozali d'ici là portez-vous bien et bon continuez toujours qu'on s'abonner à la chaîne Nabiso Juka Télé News d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.